ba oyo balobi o baloba likambo voyage ezande kozanga koyeba. C'est normal, baza aux affaires te ngamu na cabine ya pilotage, ngamu na yebi. Makamuni ne le kana mboka, pourquoi il faut na bima. Et na koloba déjà que kobima o na bima wana nde sauva Congo na ba crise oyo bomoni to traverser oyo ya ba Covid na ba Ukraine. Pourquoi Congo a résisté? Grâce aussi na soutien à ba partenaire na biso. Mais et kokako ça le maté so inabimaité. Parce que Congo image to zaka ko pesa. Ezaki ya mboka moko ya batu baza conscienté. Mais vous imaginez pays mobimba toza na voisin azozwa or, azozwa coltan, azozwa 3T, ba minerai ezo teka makasi na libanda. Pe azokendo se présenter kuna keza ya yebandimie. Alors que ba yebi bien que uta na Congo. Mais vous imaginez niveau bazaro zoabiso. Donc bazo qui bateau vraiment inconscient dit tant qu'à faire tous wanabiso bino ba Rwandais boya kanango parce que bateau na ba comprendre rien. Donc il fallait qu'on change paradigme wana. Ko lakisa bango que non. Congo ezape na banana ngo baza banana ya Congo balingi Congo pe balingi ko sala de sorte que Congo est tombouama. Ba comprendre message wana. Mais pour ça il fallait qu'on luka batou parce que c'est ça la communauté internationale. La diplomatie c'est ça. Malheureusement diplomatie ezali ba contact. Ba ko saote mama. Diplomatie elingaka chaise vide te. Soki yo oza muto chaise vide, oza muto to benga oni charisme. Soki oza muto ba jeu na diplomatie simbate. Diplomatie, il faut qu'on solo là. Il faut échanger, il faut développer l'amitié. C'est ça qui nous a aidés. Et moi, je suis fier. S'il fallait recommencer, on recommencer. Mais, et je voudrais vous dire, maman, bah voyage, on a un plaisir, hein. Pour osana idée ya ndenge na kembaka. Bah heure à vol, tamso koma boye bah il que lobby ezo ba na 8h du matin, yo koma ba 2h, 3h du matin, fatigue à voyage. Mais il faut qu'il il faut solo là. Bah, c'est pas facile. Donc, vraiment, ça ne... Vraiment, si c'était que, bon, proposer les logo, monsieur, et logo, voyage, c'est éprouvant. Mais monsieur le président, même partenaire Rwanda baza ko financer Rwanda ou azali pays agresseur et RDC. Moi tu vas jouer double jeu. C'est pour ça que nazo le banayo likambo yo ezali et oumeli depuis 30 ans. Pendant 30 ans, tozaki absent. Webi frazo na oto lobano na yoka kiango epaya sous-secrétaire d'État américain on a yambaki awa je sais plus il y a quelques mois na tangoye na lobeli na quand on est bana bozo soutenir boye vraiment batu bazo koufe pa na ngai ça fait bozo loba génocide ya Rwanda na ya 94 d'accord. Mais chez moi, ça fait près de 10 millions. Qui en parle? Bino tout, boza complice. Donc, na moni penza, maman, ningani, aebi singa bi, Monsieur le Président, c'est normal. Pendant 30 ans, nous n'avions pas d'interlocuteur dans votre pays. Ça l'analyse à phrase, on va comprendre ce que ça veut dire.